Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Naza nelika ke kimia ekutamini na mapota na bino eke nzambe asala bino grâce bozali malamu. Ezali ngai mama na ngai, votre mère, votre sœur, votre tante. Naye une fois de plus na mabota na bino, naye une fois de plus na bandako na bino. Toujours na cadre ya baptême nanga na développaka na bino oyo facilité biso makambo mike mike na vie quotidienne oyo kosalaki makambo mike mike na vie na biso évolue makambo mingi efungwama. Et naza awa toujours na cadre ya thème na biso tobandaki déjà oyo ezali thème ya la paix intérieure. La paix intérieure mpona nini? Tout simplement parce que toyebi ke soki oza agité, soki oza emporté, okosala makambo malamu te. C'est la raison pour laquelle paix intérieure toza nango besoin, toza nango besoin de façon que permettre yo ozala poser, osala makambo oyo olingi malamu, osala yango na kimia nyonso. Soki nakoki kodévelopper ou bien nakoki kodéfinir calme elakisi nini, toyebi déjà que calme eza nango nom masculin. La première sens, nous allons définir yango comme tranquillité, comme absence d'agitation, stabilité, silence, quiétude. Nous allons définir yango ndenge wana. Et na deuxième sens, nous allons définir calme comme sérénité, comme patience, comme même sagesse, hein? Et puis sang-froid, détente, paix, quiétude, et puis nous avons maîtrise. Nyonso wana eza kaka ba synonyme ya calme. Et la fois passée tolobelaki déjà ba point 6 et lelo toyeko aborder 7e point na biso. 7e point yango eza nini? Po mutu azala na kimia, mutu azala posé, tokoki kolobela pe ba vitamine. Donc lelo nanga va faire le plan de vitamine B. Pourquoi vitamine B? Tout simplement parce que les vitamines du groupe B sont très importantes car elles participent directement à l'équilibre du système nerveux. Omoni, et à part ça, il ressent qu'on limite les symptômes en cas de stress ou en cas de baisse ya morale. Donc vraiment, il faut que ça que na biloko lia na quotidien vitamine B ezala ebele et que ça que et apporter yo moins force et apporter le que système nerveux est fonctionné malamu pour ce que le système nerveux a fonctionné bien et permettre de réfléchir bien et permettre aux ala épanoui et permettre aux makambo kimia nyonso aux ala agité te. Donc aux ala vraiment besoin qu'aux ala na ba vitamine B wana na quotidien. Aux ala vraiment c'est très très important. Et on faut otala biloko yo liaka, faut otala régime alimentaire na yo. Nous sommes jouer pour la kimia, hein, et jouer pour la tranquillité. Faut oyeba eloko nini ozala ngo besoin pour ozala na kimia, pour ozala na tranquillité. Et comme 8e point na biso, tokolobela ko établir ba modèle. Yango na lingi to développer na bino. Omoni ko zala ba modèle na vie. Oza nango besoin. Pourquoi? Pour permettre aux déjà moi directive moko boye à suivre. Et permettre aux déjà moi marche moko boye à suivre. Et ko faciliter yo makambo ebele. Omoni, soko mon déjà que yo personnellement ko kozala na calme intérieur te, tala autour na yo. Zata msuna ya moko boye asaka makambo azaka posé. Zata papa moko boye asaka makambo azaka posé. Eza moninga moko zaka na ye atali ke sango ye makasi ndenge nini apanikaka te azalaka posé yaya so il faut poser une question otuna ya osalaka ndenge nini mpo ozala posé boye tuna moninga eko permettre yo oyekola eloko moko ya sika po permettre yo okoma zen okoma mpe posé yango nalobi ke faut établir ba modèle osuwa modèle po eloko eza important na vie ezali soki oza na kimia ezosala yo bien esala entourage na yo mpe bien. Pourquoi pas kotala moningo asalaka yango bien oyekola nalobaka makambo ya koétablir ba modèle mingi kozwa exemple
kotala moninga asalaka ndenge nini yo mpe osala ndenge wana pour permettre yo ozala poser et permettre yo ozala épanoui. So omoni ke osanflamaka vite tala na nzinga na yo moninga nini oza na ye oyo asanflamaka te azalaka poser. So omoni ke so bayeli yo sango opanikaka tala nzinga na yo moninga oyo aza nzinga na nga azalaka ndenge nini mpo azala panike te yaya fo koétablir ba exemple fo kozwa exemple epai ya baninga nyonso ezopermettre yo kaka oyekola ndenge nini okosala mpo ozala pose ndenge nini okosala mpo ozala na paix intérieure mpo oza nango besoin oza na besoin ozala na kimia wana oza na besoin ozala na tranquillité wana mpo permettre yo oévolue na makambo ozosala permettre yo oévolue na makambo nyonso oyo ezoleka nzinga na yo oza nango besoin. Et comme neuvième point na biso ezali kotrouver ba échappatoire. Oyebi na vie nango fo koyeba eloko nini esalaka ke osilika eloko nini esalaka ke osemporter eloko nini esalaka ke operdre patience eloko nini esalaka ke operdre bamoyen. Ozo comprendre fo kosala effort oyeba biloko nyonso wana fo yeba ke nasilikaka makasi kan nasanflamaka kan nasamportaka kan soki ozwi temps ya koétudie biloko nyonso wana ozwi temps ya kocomprendre biloko nyonso wana okomona ke okozala na facilité ya komaîtriser yango omoni okozala na facilité ya kotrouver ba échappatoire. Par exemple moto aye alobi na yo lingala mabe en temps normal il fallait s'enflammer mais surtout akati yo lingala mabe wana au lieu s'enflammer oluki échappatoire olobi ke alobi na nga boye ntango mosusu par rapport ya ndenge tosolaki la fois passée réponse oyo napesaki ye asepelaki nango te yango alobi na nga boye rien ne prouve que eza yango tu vois rien ne prouve vraiment que eza yango mais oluki ka échappatoire de façon que s'enflammer te de façon que s'enflammer te de façon que ozala poser ozala zen eza na entourage na bato mosusu bapesaka yo mpasi na motema oyo soki oza na ye oza ka sirke oya kolinga kokritike yo oza ka sirke bana oya oloba makambo mabe soki oza na milieu oyo moto ya lolenge wana azali ya otrouve échappatoire éviter masolo milayi moni koévite masolo milayi wana ezali échappatoire oyo otrouve mpo na kimia na yo mpo na paix intérieure na yo mpo eloko eza important ezali yo ozala na paix ezali yo ozala na tranquillité omoni oluki échappatoire oluki eloko nini okosala de façon oévite même badiscussion milayi na moto ya lolenge wana ozo comprendre obike na mosala collègue oyo so naza na ye ekopousse nga nasala ba erreur ebele mama organise toi ata boza na mosala ozala plus plongé na mosala na yo place nyonso ozalaki yo na ye bozala ensemble éviter yango wana baéchappatoire fo koluka baéchappatoire mpo epermettre yo ogarder partie na yo ya zen ozala na tranquillité ozala posé parce que ezosagir na yo yo moto oza exposé yo moto oza dans les besoins ozala calme yo moto oza dans les besoins ozala posé donc eza yo nde moto fo luka biloko oyo ekopermettre yo ozala mpenza posé yo oluka biloko oyo ekopermettre yo ozala mpenza calme de façon ozala na calme intérieur de façon ozala na paix intérieure omoni soki nakoki koresume biloko tolobi ngai na bino lelo nalobi biloko misato ero biso nalobi ezali mpona kozala na kimia régime alimentaire na biso mpe ezali kojoue fo tolinga kozala na bavitamine b mingi parce que yango esalaka ke meme nini motu na biso efonctionne malamu cerveau efonctionne malamu ntango cerveau ezofonctionne malamu esalaki yo mpe oréfléchir bien okozala na kimia omoni et puis eloko mibale nalobeli ke il faut oyeba mpe kozwa baexemple kozala na bamodele na nzinga na biso meme na vie na biso oyo bacouple omoni ozala na couple moko otalaka boye osepelaka na ndenge na bango kozala osepela na style de vie na bango osepela nde bafonctionnaka soki omoni koyekola ndenge na bango kozala mpo permettre yo mpo ozala na kimia yaya yekola modele eza mabe te okoapprendre epai ya moninga epermettre yo mpo ozala na kimia epermettre yo mpo ozala na tranquillité mpe eloko ya misato nalobeli lelo ezali koluka baéchappatoire soki omoni oza place moko yali ke oza na bato oyo bapesaka yo mpasi na motema
mama koaborde basujet na bango te, kosola na bango te, pesa bango mbote, zala gentil, sala nzela na yo. Soki mutu moko aza wana mpona kodénigre yo, mpona kodégrade yo, mpona kosisa yo valeur, yaya évite maso milai na mutu wana. Sala de façon que yo na ye bozala na mwa écart, bozala na distance, de façon que permettre yo ozala na kimia. Nyonso eza na cadre ba échappatoire. Échappatoire wana ekosalaki ozala na kimia. Soki mpo oza esika mwana bato wana moyo okima eza te, vous oblige kozala ensemble. Ntango alobi na yo mo oyo esali yo pasi, yaya lukela mo wana baexplication de façon que permettre ozala na kimia. okolobaki ok akateli ngai lingala boye ceci lingala akateli ngai eza par rapport ya eloko boye yaya rien ne prouve que eza eloko yango, c'est juste que eza échappatoire po permettre yo ozala na paix intérieure. Yango nazali na topartage lelo. Vraiment nzambe azala na bino, nzambe asala biso grâce tozala malamu tokutani na mbala ya nsima. Et une fois de plus, bonne année, bonne santé et longue vie. Donc tokutani mbala nsima mpona kocontinue thème na biso oyo tozodéveloppe ya calme intérieur. Merci.